bungi asisuka tata fuma longo fuma di bungi. Muzola kwa seye mwane tata mwanda velila tango tuyifueni nanga tumweni tata mwanda velila kuntwaleto ye tata nluengisi ba ubisi dimpasikino manavo patusongela nzila tata nluengisi muzola kwa seye mwana ye tata mwanda velila tutomadio tangavo tata mwanda kakayisa yani mosiko kansi wakulu muka yelu yalu luande lwa Zulu fuhidi min luengi simyandi tata mfumo wa Mbanza tata nsongi ya nzila biblioteki ya 5 mwa mbangi ya kimona meso tata nluengi simpaso tutela mana peto bana tokuvana kiambote faki Bika twakubika moko twavana sirito tata nluengisi kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sirito lendele ko kuvanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tsilulu za mfumo to Yesu Kristo volungiambula ngenda pasikino manavo ngenda kululombi la nsadisi impeve ya nlongo ilemba ninzatambula tata mwanda velela wena yeto tukamona mvu wafunda di mosinkamanane lunana yensambadya itata Simoni Kimbangu wakulumuka yandi nzambi azinzambi ntino amintino ntino ayenge sedi ya mvu yandi insemya Zulu yentoto yani pe ukutukuti kisanga muna konso kanzole mukututwadisa anda vela tutela mana petubana tokuvana kiambote faki Bika twakubika moko twavana tata nzambi kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
tulendele kutovanda sedito wanzambe totata mwanda velela peto bana tukulombele mpaswa bakafulu watusikidikisa. Kimbangizi moye. Kimbangizi moye. Kimbangizi moye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Bajeune oye. Bajeune oye. Bajeune oye. Eunwe. Embazie. Bilumu byakulwe. Yangalala. Esengo bie esengo te. Kiese voka kiese kwe. Chai voka chai kwe. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Lelu ezali mardi eza mukoro na biso toyokaka makambo ya 5 mois epai ya papa Mbenza. Tango nyonso tozoloka oloba likambo tolona tobokola. Tina ezali kati na misala wana ba papa bateya biso makambo ebele oyo ezali ke foto lobelaka yango ntango nyonso po tobosana yango te. Bolamu na biso nde kouta kuna tozali komona pasi mokili eza ya koningana biloko nyonso eza ya kobunga oyo tozosalela eza moke yango wana tokomi na mpasi yango tozoloba ete mikolo nyonso likambo yango fo tokanisa yango misala fo ezala ndenge tolobaka mikolo nyonso ke epai touti toyebi mepa tozokende toyebi te. Mabongisi ya tata Nzambe liboso mpasi nsima nde bisengo ekoya soki tosaleli yango te mpasi na biso ekosila te. Ezala papa Mbanza ezala papa Mfumalongo ndenge batikalaka awa na nkamba bazaki makasi na misala biso mpe kokola na biso tozaki na makasi na misala surtout ya zamba toza kotika papa te ava tokende vacances totangi 1 mois na mboka 1 mois nde tokoki kolekisa yango na Kinshasa kasi papa Mbenza ye azalaki kobima te aza kotikala na papa soki asengi vacances kaka na mboka bakotika ye 1 semaine 2 semaines ake Mbanza ngungu esili azongi lisusu awa biso na papa Zako tozalaki ko 1 mois awa 1 mois na Kinshasa yango wana toza makasi na misala ya mboka moyokosa biso ezali te. Filme moko susu ezali papa Mfumalongo kuna na Kunjulu zamba oyo ezalaki na bakafe ye moko aza osimba manchete kata elanga nde yango wana tolobi totia fierté ndenge bapapa balobaki
tolona tobokola tokota makasi na misala po ye moko papa alobaki ete epai tozokende tokolia lisusu mikuwa te tokolia nini oza sire misuni ekoma mpasi mpona kozwa yango tokolela yango ndenge biso nyonso alobi bien mikuwa tokolia yango lisusu te kaka misuni fo tomipesa na misala oyo etikali nde tokozwa yango tozala makasi na misala mpe kosambela surtout mabondeli programme bapapa batikaki tobosana yango te yango na 5 mois ezalaki kiana kia vila kiana mais soki tomipesi makambo wana ekosela nango kiana tokozwa yango boyebi kiana ndenge nini boyebi kiana te eza kikongo te bino lingala mono mpe kingala keza miziko ubwetutila wapi mungala azali awa bape etoko oyo oyebi kiana no toyokaka yango na papa Mfuma Mbanza papa Mbenza André nani alimbulaka yango kwa Mbanza alimbwe oui tango toyaki na alobaki nini alors eutaki na kana mwevo kiana mwevo ezali mboka mais olobi kiana operdre biloko mingi chance na yo ozangisi yango nyama yango otire ata azwi masasi ye wana kena somo papa ezaka somo soki operdre eloko wana papa ata boye mpenza ta rien makila nyama emonana te yango papa alobaki ze ya kobunga tobungisa yango bongo tokorekipere ndenge récupération te mpe na bino papa méthode oza komema biso na mabondeli te mabondeli ngeta papa bon bacomprendre yango bolandi mpe bolandi te boyoki mpe boyoki te ezali bongo munduki yango nyama ye wana beti ye masasi me yake na ye elakisi nini kiana eza ya kobonga bobona monoko mboka na bena bapale kiana bobenga yango nini bape toko na monoko na mboka tobengaka yango na bosa nikolo papa papa nakoyeba eloko wana nakoyeba eloko ngona monoko mboka ebungi baba na bosa ni penza eloko wana ezalaka papa ifo ozonga kuna boya kobongisa na mboka na baboti tata surtout monoko nini wana kimongo na kimongo penza papa eza makasi mpe na biso pedre eloko wana tobomi nyama ya liboso opesi tata motema ya nyama te batikana teka kaka nyama na ngai wala eza bongo ebungi eboki mwana wana ayaki koteka nyama awa ayaki azongi totala kaka kenda na chance kenda koboma mosusu yaka na yango alobi ndenge abaninga na bazoso bambutane bazotuna ye mwana ayaki awa ayaki likambo te botala lisusu mbala miba azonga lisusu awa koteka totala papa ata boîte mobimba cartouche papa nyonso na zamba yango namonaki ke monduki oyo papa Mfuma Mbanza azalaki yango papa nga fo na charge yango soki na charge yango napesi ye soki abomi kaka nyama motema apesi nga nalia
alors kole yango pe ya kovanda te otelema otelemi ole esili toki nga foti na ngai te ye moko moto aza kopesanga nalia na nga azali tata bon mpona bongo tozala makasi makambo mingi oyo batata balakisi biso eza kitoko kitoko lelo tozomona mpasi me pa tozokende mikuwa tokolia yango lisusu te kaka misuni yango balobi tolona tosali nini tozala makasi na misala nzambe akokanisela biso likambo monene eza koya mpona bongo nga nasukisi nasilisi wana na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci papa ndenge opesi biso nzela ya kolanda mpe koyoka mayema lekaka na 5 mois papa ndenge olobeli yango na 5 mois bapapa ntango bayi kofanda awa ntango fete na ntango wana ya Noël na le 25 décembre ya ntango wana ezalaka biso nyonso toyebaka ete bapapa baye fete ya solo nsima ya accident eye komonana ete bapapa bafandi kofanda ya bapapa mingi oyo batikalaka na bamboka lokola Kinshasa Mbanzango bisika mosusu bamoni ete bapapa sanza ekoki bazali kobima te mingi mpe balandaka maloba ya papa Mfuma Longo papa dengenda kuntima ya alobi ete bandimi bososola na likambo oyo solo tokoyaka na biso na nkamba papa Mfuma Mbanza ye afandi libela na nkamba ndenge tata atikelaka ye awa papa Kulutu mpe akoyaka tango nyonso na fete ya Noël na décembre mpe ye akotikalaka mpona kofete ensemble na bato nkamba na le 1er janvier abitide papa Kulutu ezalaki ndengwana kasi na ye papa Mfuma Longo koya après 3 jours azongi pamba te mukumba munene ezalaka na ye ntango wana surtout na fête ya Noël pe na le 1er janvier kotia bilembo na mboka Kinshasa na bandimi nyonso kasi na mbalo yo ndenge papa Mfuma Longo ndenge alobelaka yango depuis 1933 abimaka awa na mboka nkamba na tango wana akendaki korejoindre papa Kulutu na boma atikalaki kofanda lisusu sanza mobimba te to mibale awa na nkamba kasi na mbala oyo na ye kofanda mikolo ebele donc bososolaki ntina ezali malgré bato bazoloba ete accident esali boye bapapa baza kobanga ntina ezali yango bino bandimi bososola pe kolanda manso oyo tozali koloba butu moi ndenge ye moko alobelaka yango ete ye moko azali koteya papa Mfuma Mbanza pe azali koteya kaka na 5 mois wana pamba te na tongo papa Mfuma Mbanza après culte matinal musala na ye ndenge toyebelaki yango bato nyonso baye liboso ya ndako na ye
sima elutala ebandele to nde apesi misala na bato nyonso ezala bamason bacharpentier baferrailleur nyonso akopesa misala mpe bato ya bilanga mpe ebandaki kobosana te kasi baferrailleur bacharpentier oyo bazosala na kati ya nkamba bango bakozela mwa pondu na bango oyo ekoyaka na turu ndenge esalamaka na bakwanga kasi oyo bakokende bilanga okomona batata mpasi batata domingo bazalaki wana ala bobimisa makayabu bobimisa bakwanga bopesa bango bakende kokata bilanga. Donc chaque jour elanga ekoki kozanga te pamba te pona ye soko lekisi mukolo moko bosale musala ilanga te ekomona na lokola retard moko ya makasi. Papa kulutu pe kuna ye pe na ngombe kinsuka azali kote ya papa kulutu pe kaka ndenge moko bokanisa malamu ndenge tuye kofanda mikolo ebele awo na nkamba. Donc bino bana bandimi bomituna na mitema na bino bapapa bafandi awa bazoloba na biso makambo ebele. Likambo nini ezali koya na liboso? Likambo nini oyo ezali koya na liboso? Toza koloba ete mpasi eleki mingi ndenge papa alobeli yango lisese yango to likambo yango bapapa balobaka yango na bana Ajax. Misuni ezali koya bokolia misuni kasi bozala presse te. Bozala presse te. Baye kozwa exemple mokonzi ya banyama nani na mokili mobimba? Lion ye mokonzi ya banyama asalisi elambo to dîner ya banyama nyonso ayebisi bango ete bobanga te ngai nde nabengisi bino ndenge tata onda kalobaka kudia kutia balale ezali awa komela mpe kolia ezali awa bobanga te. Azwi aponi banyama o malamu oyo bazali ete bakoki kozala na lokoso ya kolia te ke biloko nyonso ndenge ye mokonzi abongisili yango nyonso batia yango na mesa. Bango banyama bayebi na bango bo bashakal baliaka banyama baponi banyama oya kitoko to babomi yango. Tango babomi yango ale balongoli bamikuwa mikuwa babwaka kawapi? Na fulu siko fulu wana ezalaki na entre ya mboka bake kobwaka kuna na fulu. Banyama nyonso bazoya bazokoleka na ndoka mokonzi bayebi eke dîner munene eza kuna. Kasi bambwa tango baye batala na fulu mikuwa oyo baye kobwaka awa bazoba unini ale liaka na bango mikuwa bokutaka na bango mikuwa kuna elambo si ebandi bato abandi kolia misuni bango kuna bale mikuwa batondi tokende ko répondre quand même na invitation bakoma boye misuni siko moye balia misuni ezate ndenge papa alobeli yango
mwa bolia kasi de esika ya kotiango ezali te totikali kotonda bamimoni bazoba ata koti bapesa biso tomema na bandako tokende kolela kuna ndako mokonzi ezalaka ndenge wana te lia tika kuna bakamo basashe kuna ezali te esika wana nde papa akei ndenge bapapa balobelaka yango tozala presse te ke tomoni mikuwa na ebandeli ya mboka towelela kolia mikuwa ntango tokokoma na esika ya misuni ezali wana esi totondaki yango papa Mfuma Longo alobaka ete ya solo ntango colonisation eye ndenge tofandaki na bakolo bafongole misala ndenge misala efongomaki mingi na bamboka bazolongwa na mboka bazokenda baville mpona koluka misala kasi baparent oyo bazalaki na bana bazali kotinda na misala na baville bazali koyebisa bango ete bozala presse te na koyekola misala toyebi ete na ntango tokoyekolaka misala ezali mpe tozwa mbongo me bozala presse te ya koluka mbongo soki mosala okoki koyekola yekola soki oyekoli oyebi obandi kosala nde bafuti yo ou bien soki par exemple na mécanique oyekoli oyebi yo moko okomi mpe détaché okomi kose débrouiller na ndenge na wana bien mais oyo ezali ete na yebandeli ntango ozali koyekola oza na posa ete oza na mbongo na ntango kozoba ete na posa ya mbongo yo osilisi nanu klasi te nanu ozi diplôme na yo te ou bien mosala ozo koyekola nanu osilisi te presse ya kozwa mbongo bato ya ndenge wana komona akokende koluka na ntango wana ndenge bapapa balobaka ete na Brazzaville basénégalais bazalaka mingi oyokaka simba lititi boye soko simbi kaka boye ozwi mbongo mingi ndenge papa Mfuma Longo alobelaka yango asimbi tango asimbi azwi mbongo wana tango azwi yango na pokwa akomi liboma soki azwilaki yango na Brazzaville bakatisi ye bazongisi na Kinshasa akokoma na Kinshasa bandeko na ye bazongisi ye na mboka okozonga na mboka pe na liboma na yo kowumila te okufi ndenge papa Mfuma Longo alobelaka yango bande ezali yango biso bandimi biso bajeune bapapa bazali koprepare biso ndenge ye moko papa alobele yango po ete tokoka kolia misuni na ntango wana misuni tokolia tokolemba donc elakisi ete bisengo ekoya kasi tozala presse te yango ndenge nalobelaki yango ete balobelaka yango mingi na bana ya Ajax po après awa na nkamba ntango bakomaka na Kinshasa papa Mfuma Longo papa Diangenda Kuntima ayaki mpe kosangisa lisusu bana Ajax po ete kolobela bango ndenge nini ya kotambola po ete bomengo oyo tata Molimo Mosantu abombeli biso tokaka kozwa yango na lotomo ya papa Mfuma Longo papa Simon Kimbangu Kiangani tokobenga bana Ajax oyo bazalaka na mokolo wana baya koyebisa biso ndenge nini conversation ezalaki entre papa Mfuma Longo papa Diangenda Kuntima na bana ya Ajax tobengi bana Ajax boya papa Maya
po bosalaka na mokolo wana yango lelo oyo bajene oye papa Simon Kimba Ngianga naza kozongisela biso abombami te ye alobi munduki oyo wabamfuma mbanza bana kobomela nyama nani ndobenda ko charge yango ye moko ya solo biso tozolaka na tango wana soki bapesi ye motema azolia ya kotelema biso pe toyoki zuwa biso pe fotolia ndamba ya motema ale mama akokosa biso azwi biso musuni moko mwa munene apesi biso atozokanisa motema ale biso pe tozokosepela pembeni na papa zako wana tolobika biso pe tolie motema nzoka ni bazopesa biso kaka musuni kaka mutu moko kaka mtaliaka motema po soki mutu mususu ale yango loka papa etoko alobi wana chance kimia oui papa mai na komba tata mwana pe tata Molimo Santo papa merci na ndenge bopesi biso maloba likambo oyo botuni ezalaka masolo kati ya bana Ajax na papa Mfuma Longo papa Diangenda kuntima na centre d'accueil d'habitude ezalaka ba mercredi to bandaki ko kende ko rendre papa visite alors na mukolo wana masolo ezalaka tozalaka na bambuta oyo ya mikolo pena ya zunga tango bambuta bazwi maloba liboso ya papa basengaka makambo ebele ezalaka plus kolela na tina ya pasi oyo ezalaka na periode wana na mokili na biso bayebisaka papa bana na biso batangi me misala ya malamu ezate ba oyo bayekoli misala me bazozwa kaka misala ya malamu te ba oyo basalaka lifuta malamu ezate bana ya basi bazokolela na bandako bazobala te kolia ya pasi makambo nyonso ya pasi biso tondima likambo ya papa Simon Kimbangu fale tozala na mapambo libana na biso bazala na mapambo li meti lelo pasi na pasi kaka papa lisumu nini oyo biso tosala popa tozala kaka na pasi donc ezalaka plus kolela alors papa Diangenda tanga ye kozwa maloba na maloba na ye aye kozongisa lobi ngai nasepelaka mingi bote ya bana surtout ba jeune likambo ya nzambe po likambo oyo soki tosimbi yango toyebaka ke pasi na biso mikolezo ya liboso ekosila surtout tango ye moko tata koya sanzu oyo tata lakaka akoya nango na tango wana tokolia susu mikuwa te tokobanda kolia kaka misuni donc likambo munene oyo papa Diangenda lobaka na mukolo wana yango wana oyo biso tosimbaka nga na telemi wana ndeko toza na ye pa zalaka akoki kobagisa na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo mokolo wana ndenge president uti koloba ezalaki nde bongo kolela ya bambuta na biso na tina oyo ya biso pamba te tozangaki ba misala malamu akendeki plus alobaki abengaki koko Toma Lukau alobi na ye boteyaka bana lulonga bana mambo manzambe lubatela ngampeki nkulu ndenge azwaki exemple likambo ezalaki na mpango kuna
ya tata Nzambonga lulonga nga bana lusanzu liboso tozoko kende nyonso oyo ekozala te yoza bino bozoko tungisa biso topesa bango misala me biso te tata akoya ye akosala na bango maso oyo bozoko mona ekozala lisusu te pasi oyo yo nyonso ekozala te tata akobongisa mokili na ye tokolia nde mikuwa tokolia lisusu te kasi tokolia kaka misuni nsunia ye nsunia tubantika dia luwidie biso tolobi ngeta papa donc na mukuse ezalaki nde bongo na centre d'accueil mukolo ya mercredi tosukisi wana na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tufia okidi silu vutu kigono papa mfuma longo aye koloba likambo ya tata Nzambe ekolekaka te esala ba siècle na ba siècle kasi il faut ekokana kaka akangami toujours ke na patience ayeko bakisa ete liloba mingi tokolobaka tobanda kala bentama to yantika kyantango yototoma na tango lobi ndengwana ozongi sima tobanda kala bamisusu pe balobi ete awo tobanda kala tozokende pe konuna o balobaka ke bana na biso bakomona bisengo bisengo ngo ya bana biso wana si tokofa tango ni tokomona bisengo ngo okotaka na mabete koti kasi tata Nzambe akokosaka te ndenge bilaka na ye ezali ifo kaka esalema ndenge papa alobi tango na ebandela bandaki koloba alobaki makambo na ngai na bandaki kobima te mokolo mosusu natuni mama papa mama likambo nini o nga na sala oyo ezali ete nga nakoki kobima te natikala kaka baleko balandi nga na nsima mama Marie na papa José bazali kobima me ngai nafandaka kaka awo likambo nini mama ayebisi nga ke yo landa kaka ndenge tata no ayebisaka yo kontwala menena ngonga mosusu nayebisi papa mbalo yo soki nakokende te mpasi kozala papa alobi mpasi kozala likambo te nakopesa nzela okende kofanda pa papa kulutu me napesi yo kaka 2 semaines nasepeli kasi nakopesa yo surveillant banda kokengela yo aye kopesa nga papa Ndombele oyo auti kokufa kala mingi te ya korali Yerusalemi mukanda bapesi pa ya papa Ndombele papa Kulutu papa Mfuma Mbanza komaki ya mimpa papa Kulutu atangi mukanda mbenza ngeme kuiza kwako kana kubima yange na inzwa Nzambi kaka kilumbu alumingu na inzwa Nzambi me vilumbu ankaka mwayenge kwenda na place ankaka sigo mukolo mususu nga papa me na ye vacances ata bakaye ya pamba nakende kosomba kaka na surveillant wana apesi papa le 40 oyo ya musicien tango wana za chauffeur papa Kulutu kende na ye place akokita yo oza wana voiture pembeni kotika ye musika te papa le 40 aza wana zoko yokanga shonga Natali likambo nini oyo ngai fo bachela nga surveillant na ye Kinshasa bandeko tango bayaka bango moko siko nga na surveillant boka tukunda yinditi
na ye kozonga papa tuninga ozongi na zongi papa yango mukolo mususu yango na lubaka ete na ye koloba na papa zako papa simu bazokende Kinshasa tango bakoya boye na batergali na bango ngai nalataka tergali te kaka bakaki na bakaki papa mfuma mbanda alobi zela na kosombile costume ya kitoko asombilinga costume atindinga pa ya papa Antoine babakidi nzala oya laki na kamfuma wana tayeri ezalaki awa na kam professeur na bâtiment oya kala wana bazwinga mesure ngala kanti balona kolata costume elamba esili baye kotikila nga natala coupe na chemise ya kaki nga papa yo pesa nga promesse uko pesa nga costume kasi costume la kisini donc ensemble donc pantalon na chemise na veste donc ça ensemble bon di kambote vacances mususu albi bon balo yo kende kofanda na mama kwa kiadi na mkondo kiulu na ke siko kosala 1 mois nga bon pana kosala 1 mois c'est bon kuna pesa pene na mbanzangu mbalo na kokende mbanzangu siko pona kosomba biloko ekoki yo papa lobi ye kokende te obala mama kwa kiada kende kosombelo bilamba bon frère ake kosomba tango aye batongi Nathalie vraiment que ça tergal papa zako tango aye na ba tergal na ye yo papa mbenza pona ko yeba ke tergal fo ozwa ndambo ilamba o tumbi na moto soki ebimi solo ya matita soso nde wana tergal soki ebimi si putulu donc mulala ye azuya bendi yango tumbi oya ye siko yo tumba nga yo tumba kaka alors putulu tala oyo mulala basombili bakoseli yo alobi na papa tala papa zako ndenga zako sekaka punga na kendeke te bake kosombela ngai mulala papa kutabaki silinga nga bo ye papa zako tanga tala soko repasser tergal tala bambenza ndenge telemaka asiko ndako kotuna conseil ndenge ni fona sala pote bambenza wana emonana ba conseil nga bozwa linyo ko gratter tia linyo ko soko repasser komilo ko la kapo siko manyo kwangu tangu ikufika limba ebimisi solo na ndako nzambe donc mwayete siko na zongi pa papa tala papa zako ndenga zako sekanga ngeye kadila kaka mfila yin bon fwana kutuna bima awa pona kende kotanga na makasi bonfo mbanza lobike kolozo luka diplôme d'état awa nankamba bana bazozwa te bima ka kende mbanza ngo na kipi kuna mwayete ayepsi papa mambo ko kanda ko mena na fona zonga kaka pwete na sula diplôme nankamba kino yemoko papa kuluta kende ko tindanga na boma eke kende na boma una ndio kosila diplôme nayo ndenge nakendaki kotanga na boma na zwi diplôme na zongi pona continuer université papa kulutu alobi ete université nayo okosalela yango na nkamba kuna na bamashete na bakongo bon natali nga alobi papa sikula mashete na bakongo atakutu
agronomie na sala te yo vanda kaka mikolo mosusu nalali na susi makasi ndenge nini bapapa bazolinga te nakende kotanga na ba 1h du matin nalali wana pesika papa José yazali nayoka n'importe quoi nani atala papa Simukimba Mjangani wana nde auti chikapa bapapa batindinga balobi ete yo ozokotungisa bango po ete okende kaka na université mais yo université na yo si osilisa esi osilisa donc bacour na yo makambo nyonso kaka na bilanga bamashete kaka na Congo kai papa besiko ayo mashete na Congo donc moyena bima ezali te na kozala kaka ya kofanda awa na nkamba oui ukofanda kaka na nkamba yango ndenge papa lobeli yango banda petango wana na bandi kosala net kobima muke nakende Kinshasa nakende Mbanza Ngungu kosala baaffaire mais moye te na 1989 wana bapapa bango nyonso misato bayebisingaka Mbenza le moment est là maintenant okoki kobimba susu na nkamba te fanda na nkamba po ete otalaka ndenge nini tata aza kotambusa misala ya bilanga olandaka ye boda fandi kino na 1992 wana na le 24 mars ye moko papa Mfuma Ndongo arepeta yango lisusu ke Mbenza malamu ofanda na nkamba pene ya Mbuta Kyangani mbweni monosavo mbwendi kaka kuwata nsato kuna yenyi daka ma company daka savo nkatu mbote kaka ngina sadide mayakuku madioko yeloso yango bomona kanga itongo tongo ngawana koluka bapondu abanyoko do musala wana batikela ngai donc soki na kena bilanga te nazomona kaka papa Mfuma lobaki ete soko lekisi kaka mukolo moko excepté le mercredi dimanche mais biloko mikolo mususu oyo ezali ete ya musala soko ke musala te orate mukolo donc pona ko rattraper mukolo wana ezali mpasi manioko ezanga te pondu ezanga te loso masango biloko nyonso wana ezanga te donc ngai diplôme na ngai bapesaka na papa Simukimba Mjangani po ye mtako koyebisa ngai donc ya machete na Congo na banza pona lelo na telemi wana ukombo tata mwana pe mulimo santu amen. Merci papa Mbenza toyoki pe tolandi eza malamu eza mabete naloba mukolo mususu lelo kaka ngana moni ata lobi tolandi makambo ya papa Mbenza oyo nyonso alobi ezali bongo biso nyonso bapapa balobi tokobima te kaka awa na RDC papa Mbenza ayebi makambo ebele ayebi mpe basekret mingi ndenge bapesa ye machete na Congo donc tozelaka kaka makambo wana bapesa ye soki eyeli biso toyebi te ndenge papa Kurutu alobaka oseki monoko epasuki bongo be bongo te est-ce que monoko ekoki kopasuka kasi bango balobi kopasuka me kozonga nango ndenge yango ezalaka
wana nyonso mapamboli mpo na biso tolobi tolo na tobokola expérience moke ezalaki awa na nkamba na 5 mois dege mituko ekotambola essence nini eloko nini bakotya eza bongo bie bongo te ye moko ayebi secret ya biloko wana akobimisa o petrole toza nango nyonso toza nango papa mfuma mbanza alobi likambo na papa oyo botaki papa Sébastien papa Sebus ya ndenge tokendaka na tadi nini ezali kuna koleka tadi kuna liboso nini ezali kuna nzela ekobandela wapi ekokoma wapi tout ça kote o mama moyo akendaki na makolo na madinga bateyi mingi nde bakendaka kuna elakisi ke makambo toza nango na RDC ekoki kosila te c'est le contraire fo mokili mobimba tokosalela yango tosambela kaka kambo ya malamu ezali te yango bazoloba tolona tobokola moke moke tokokoma esika wana pomoni ke papa Mbenza makasi na ye na dungi aloni bi aloni te na dungi nani asalisi misala wana ye ebongo na makuti nani ye kaka banzomo mpe eza kuna ibune ye azali maître donc oyo nyonso bakoluka eza na maboko na ye bapapa basalaki mabe mpe basalaki malamu kinzamvu ete makambo obi mpe eza na kinzamvu ete bamboka ebele kasi ntango wana soki ekoki nani akovanda so na mboka biso nyonso tokokɔta na misala nde oyo tozokosala eza ebandeli programme wana soki eye bolamu tokomona yango tokomona bie tokomona te wana tokolia nini te mikuwa soki batindi biso tosala boye tokenda eza préparation kolo nzambe akolinga makambo nyonso ekomona na poisa misala ekosalama ndenge asalelaki programme na ye toyokani nyonso nzambe moto aza nango nzambe moto apesaka nzambe moto abongisaka tobandi nano na litendele me tumba esilaka te me kolia koya bitumba nyonso wana ekosila mipepe mabe ezala lisusu te kaka makasi na misala baplace mingi bapapa batikaki kolakisa biso tokolandela yango mpe tokosalela yango nde yango wana mokolo lelo tolobi tosuki wana na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Tobongisa maboko totonda matei toyoki epai ya tata Nzambe okombo ya tata mwana pe tata molimo santo okombo ya tata ya mwana tata molimo santo
Ba mama to betela batata maboko po ba gagner. Luende no jambote ingota bote ko boche munoko kasi machine ile kasi